merci na balandi nyonso ya Congo ya lobi pe Afrika telema kaka ni bino Darling Love mesana ko sepesa bino ya liboso na ko remercier moi mobile wa sima kabera Jerry Covetox mobile mbuma na zolo mobile boya rankine merci na ba nyonso balanda ke mission bazabana na zanga bino te bi ba yangai ba o nyonso bo soutenir ka émission na baza bana na maman mande ngoma lelo peza anniversaire na bon anniversaire maman longue vie babi moi sanga ni ya fioti ngoma merci encore na docteur John Mawondo mon docteur John Mawondo mtabato Jerry Covetox ye ava musika merci encore na baby tutonda ntingi balobi honorable baby tutonda de l'élite technique lelo quand on est dans lui là va message ko se pesa bino dans lui là va y brisque et pas ya actrice na bino o pe bino bolinga mingi bo préféra mingi actrice na bino Samantha malgré to benga qui mais to benga déjà to za libosa pour to bimene brisque po babie pas biso dans des cours de grand babi musalande biso to ya te na internet pour na la pongi to beta kaka Jerry Covetox dans lui là va kota kati po j'espère que bon mona cadre auto ça eza nango flat stay eza place actrice na biso Samantha Vanda. J'espère que Jerry Covetox non chose de la bino Samantha actrice na bino o bolinga kamingi lelo toza chérie ebité ba actrice ba koma guerre na ba musicien po parler au kande bomona j'espère bana poto eza nango flat stay eza vraiment parler esika ya bino o bolinga mingi avandaka mbote Samantha na ebité la lobande nini bon ngabo vraiment naza surpris pour na ebate au paradis ou bien yo pour toucher côté ba ninga pe ba toucher ou bien des po ba yeba bino ba fia théâtre bo asomo so emso ke ne pas mama sokolanga ou bien ni bon batini surtout au bayebi Samantha à part ba fan au ba mona biso na musika mais mona surtout ayebi Samantha à part théâtre Samantha za na bien asa na famille bien afida mushi mukili mobimbe yebi Samantha mushi donc aza bien à part mamba théâtre donc son aza bien za pour na théâtre té donc c'est ça so ezara kozabo pour na théâtre mais ba te belé ba koma bon. OK, merci beaucoup lelo Darling Love akotonga na akotonga na Samantha la micro lebi ke bozali ke belé ya rotuna e po bolinga ke mingi ka anda mesana o sepelisa bino artiste mso Samantha question na nga liboso ezali bana poto bazomona vraiment partout surtout na internet toloba yo nazo yeba te oza na groupe te parce que awa na monio na groupe etumba na monio peut-être na groupe standard pour zalaka na banzodu nyonso vraiment ozali to ba yo pena kato bon Samantha est-ce que vous pouvez dire ça bana poto nyonso bazolanda yo groupe nini vraiment aux autres travailler pour le moment. Merci pour la question. Nga na groupe morote na travailler na koma na indépendante là c'est surtout babenga nga preuve ane yo mo lobby ba biloko mingi ekota na YouTube so na zangi peut-être même na zangi otourner koto mususu ta la kaka moya o mi kaboleza la raté mais na na groupe te oyo na travailler nga mona na oya nga projet mais na no bandité donc ezaka to lobela kaka to sa malembe to sa précédé pour to sa mamde ba surtout ba sala kako donc problème na ngeza ya soutien so vraiment na zipenda muntu mo bopenda ya calme ya posé ya sérieux o aye poto sala musala po aye pena poto sala musala ba te bele ba okoma koto na ba ye po na to sala musala et ça nga bien wana vraiment bon mona ke Samantha pe akomi na place moko fixe mais pour le moment na za nga indépendante. OK, merci beaucoup. Na zongo po opesinga vraiment question moko inspiré ngai olobi oya ye po bosala musala mais lelo prévenir to comment mona ke mutu oyo azo produire yo to peut-être mutu oyo azo encadrer yo peut-être yo ne faut la ma présidente mais éviter par là olingo lobani po to yeba groupe belé so moni ke yende kaka c'est que bon président bon nga ne barate zonde za bongo au moni ke na fongoli yo pe moi mémoire bon na barate ke soki
mutu po mutu encadré bien fois azalaka bord ni wana nga nayebi te en tout cas vraiment partout baomona nga vraiment nayebi te bon wana eza bango eza bango parce que ngai nazoluka po tosala mosala oui bien sûr na kati yo te même na musique tokoma mona lelo monde comment vivre na business yo pesinga yo edenga nga mpe na edenga mais déjà nga naopesa deya mosala na nga ti naopesa deya mosala na nga yango wana eza te naopesa wana komoluka double mabe toboyi te nayebi te mosusu basignaka contrat na babolingo na bamisala mais eloko nga nayebi musala eza musala bolingo eza bolingo so tolingani na ndenge ya bolingo wana eza makambo mosusu mais pour le moment nga na bamakambo misala oyo bamélangeaka wana bango na bo polémique oyo bamélangeaka wana bango bon ngai naoloba musala voilà c'est ça ok ça matala kati yo te na eloko mo peut-être yango oboyi kozala na groupe ya mutu olingi no ozala indépendante lelo awa lobi awa lelo awa kutu te otravaillaka partout to bayo oza partout mais monde na biso ekóma nango bongo mutu nyonso tuna bato babandaka koboya banzonzi likala bakota na monde yango nayebi te so naokosela mutu makambo donc ekóma nango bongo mu nyonso to akomaka partout nasali mo eloko na nga ndeko na nga eza ndenge nini tianga poa toye totie o poa nga mpe nasali mo eloko na nga ndeko na nga eza ndenge nini boya botianga poa baye batie nga poa donc monde na biso ekóma nango bongo donc toomélange te oyo biso nde tosalelaka yango wana nayebi te so nga naosala eloko ya sika to ndenge. Ok, merci beaucoup Jerry Cobetos, j'espère que ozomona makambo Samantha azoloba eza Darling Love te ça n'engage que lui oloba Jerry Cobetos Samantha lelo tomoni baactrice ebele to baoyo mikolo na yo baleki na oyo balandi yo na théâtre na nsima bazovoyage ebele to baokendela na bango bapoto yo opréféré ovandaka no kaka na palais ya boye nayebi te tema palais na oyo deja ozomona yango eza ndeti na poto déjà yango wana j'espère que oza souci ya poto te non eza nango mpona bongo te baoyo baokende poto bayebi biti oyo baokendele poto poto eza nango problème te neti nga so babili akende poto nga vraiment poto na enviaka yango te voilà na enviaka poto te mais so tokende eza obligé il faut kokende komonisa misu banini mais nalobaka nga so nakoke poto eza mpona kende poto nazwi mokanda mais mingimingi nalingana nanga ofana na kini mpona kini naza na bakopi na ngai ebele nakosala mpo biso momoni ekóma na mokili mpo ozala mwa bien fo ozala mwa femme d'affaires soki oza femme d'affaires esenga te fofandaka na poto mpo bato ebele na poto bakoma oluka kofandisa awa na Kinshasa Samantha na kati oyo te nayebi ke baartiste ebele en tout cas boeskize ngai ebele mpena bakenda poto me bazose retrouve na baparking balala na baparking peut-être moto ya mwasi oyo abengisaki ye to mobali oyo abengisaki ye alobi ke naza marie te akomi kuna amoni baréalité mosusu omoni yo moko okomi kutu koto na nga ndenge okati nga na koto mpe nga na nga nakomaka yango wana donc poto so tokokende poto fo tokende poto na bit non nake poto nake kofanda naluka mosala mo boye nasalaka mais bato bango moko baa na poto bayi baréalité na poto ndenge ezalaka parce que nga naza na nga na poto te mais bafamille ebele eza na poto bajansi mushi baza na Belgique bablanchard mushi salombo baza na Paris baitomas masabakele bapatu masabakele baa na Paris bayebi bamasolo ndenge ezalaka na baétats-unis kuna bazali babravo basacré bakoko na nga Agnès mushi nabosani te na profite pardon bolimbisa koko na nga mobali nabosani te zunglis mushi baza na états-unis bayebi te na partout baza na Canada nayebi nafana na poto te me nakoexplike yo réalité ya poto donc nakokende poto na sentiment te mpo bato bamonaka kendakendaki poto mosusu na poto ovivre bien te me nga na Kinshasa na ovivre bien koleka ye tu vois donc nga problème nange ezalaka nazala femme d'affaires ya monene mpo na minute oyo nde naza boye na voyagera na nga nakokolekaka te na tv so nangi na voyage naloba lokwa bamusicien baovoyage baki obeta concert nalobake ngai naokende boye non neti boya po na une semaine yango nasala déjà touti Dubai nga na camarade nanga Karine Schengen zali na Dubai ozomona donc nzambe aosungaka malembe toyebi nde nzambe ye monde ayebi koto nini aomema biso donc balobi zala mikitisa nzambe nde atombola voilà ça. Ok, merci beaucoup Samantha namoni na Dubai orchestre affaire egolo eza kuna président Gesho lisusu aza kuna finalement bata théâtre na bamusicien Dubai yango ekomi concurrence oto ekomi mpena cimetière na bino to bangai foka na nyata Dubai nini yango non
eza na concurrence te biso surtout bakinois tomesana bongo so place mo boye bimi bato bakoma okende yango mingi omona yo mpe okomi kaka koanvie mpe okende okende donc ntango okei neti biso touti déjà tomoni tocomprendre soki tokoma oluka lisusu oyo tokoyoka lisusu ekoma orenie fo bakendekende tosali nini tokei bapoto tokende na biso nzambe nde ayebi na toza na Samantha na kati oyo te na Dubai bozokende makambo ya mosala j'espère. Non mosala bongo apart mosala tokendela nini tokende kaka makambo ya mosala neti oyo touti oyo po toyebi mpe ebele bakendaka na bango akende makambo ya mosala te to bakei na ye kuna to bakini awa boye bayebi ye peut-être awa na kini asali trop nde apréféraki mibwaka kuna ya mboka sika bayebi ye te wana olobi bien wana bato basali trop na Kinshasa bakokende mpe kuna mpona kosala me nga sikoyo tokendaki kosala te non kosala eza na deux sortes oyebi oyo bakosala ya boulangerie bake kosala ma bato nde non kosala mosusu ekomi ke bango bake vraiment business ya bajo peut-être bayisi bango kuna bajo mpena bazobima bajo abie baobima baofuta bien anga sikoyo naza deya na jo ya bien nazalaka deja na jo ya bien sikoyo nayebi te jo ya bien yango ngamu na koluke to jo ya bien mutu fo ya vere yo o me mingi babongo wana bango kasi yango wana bazovanda stable te po bango nde bazokende koluka ole baya koluka bango nga sikoyo Samantha nayebi valeur na nga donc jo ya bien nde akopusa na kotonga na za nga nakoki koluka jo ya bien te po ntango oke oluka yo amonaka esika okendaka kolukaluka bajo ya bien nazalaka mpe deja na ye donc inutile oh j'espère que maman Samantha osali banzondingi vraiment ebele bana poto lelo na micro Darling Love tozwa réponse bien et pas Samantha na internet na nzondingi nini vraiment ozo se retrouver nango bon oyebi ke nzondingi mpenza même internet mpeza nango kaka nzondingi eloko echange eza kaka tokodisa nde na internet esalana masisu na bacd te nde banda osalama donc eza nango mpe kaka nzondingi mais nzondingi mpenza nzondingi ebeba nzondingi ebeba ekoma nango kaka tosala kaka tokotisa na internet j'espère que olobi ke réponse na yo déjà eza ke ozo se retrouver na internet oui ou non non réponse eza bongo te internet ose retrouver na nini internet toose retrouver te bon nayebi te peut-être eza na bato baose retrouver na internet nga mpe na internet bana makambo internet ekota na se retrouver na eloko moko te po tournage ya internet ekoma nga so naza oyo anga ndeko na ngai ye atourne na ngai ozo comprendre aye atourne na ngai na opesi kaka transport na ofute te nga mpe to na okenda oyo aye na aopesa nga transport aofuta nga te sikoyo na ose retrouver na nini oh Samantha mais yo na nzonzi plutôt na internet tala na internet yo lobi ozo se retrouver te depuis yo ozo se retrouver te mais parler o ndako oza nango po yo na internet vraiment tozomona o partout mais ndako eza ya internet te so ndako eza ya internet bato babandi théâtre mikolo oyo bato babandi théâtre sika bazokotakota internet pourquoi bana ndako ya boye te au moins teke eza internet te Jerry Kobetok pardon eleki kilo Samantha tozomona lelo bandeko na biso ya théâtre bafi na biso ya théâtre ebele baza na difficulté ya makambo mabala na bamama bokilo mwa monaka moi moso aleka na tv eboye baraison eza vraiment ebele de bino moko otala nga na succès na nango neti yo Samantha waboye nga na succès naza nango nazala na jo oyo nayebi te eza nini mpona yo ozoloba nini bon wana olobi makambo solo surtout ya bamama bokilo biso nde tosalaka théâtre boye bato ebele bamonaka théâtre on dirait bon eza mpe faute na bango te eza ebele bakota na monde ya théâtre mpe bakoma ovingisa théâtre yango tieli moko boye azalaka na ye na nini komo babenga yango nipaka juma kala akimi abi te nasala yango na ndenge ya bien alayi kokota na théâtre afingisi bato ya théâtre ok bato ya théâtre eza mosala tokokende na bahollywood tozwi baétranger banani nde basala mosala bango misusu ya bango kutu pire koleka biso mais biso tozosalela yango tanke babantu toza bamundi tozosala yango tanke babantu mais omona ye mosusu mobali no mwa bien alingi abala oyo boyokani be ntango bokomaka mambo bafamille kaka famille ya mobali o mwana mwasi na te mwana mwasi nasalaka théâtre bafi ya théâtre bandumba bona eputa bafi ya théâtre bazalaka bandumba te bafi ya théâtre baza bandumba te parce que théâtre eza kindumba te théâtre eza mosala
soki omoni nga leo na mutu boye so tokabwana tokomona mutu mosusu elobi kaka te ke naozalaki ndumba mosusu mpe esimbaki te yango tokabwana toko mabe nde ezaki oza na oyo oza na oyo oza na oyo oza na oyo ozomona wana nde ezalaka mabe nde baba kaka nini babengaka ngo ni muyaka moko afingisa bayaka nyonso voila mais bato ya théâtre nyonso tu te bazalaka bongo mais réputation nde ya bato ya théâtre nde ekenda mabe epai ya bato yango wana ekoma mpo bala mwa likambo donc tokomaka na système ya mindele so bafamille baboyi tosangani ka biso bale na mobali tokenda biso na commune tolatisa liasi tokosala mariage na poto mabe eza te ekoma yango bongo. Ok, merci beaucoup. Bomona mama eleka landiri ngwala yo mozoyoka Samantha ngai te Darli Love alobaki ngai te Samantha nasalaki sujet mo dernièrement oyo eza concerne bino bafille ya théâtre na internet lisusu bobakisa lisusu eloko moko bokoma kosala business ya kotekela mibali mitakala na foto mpe na video lelo naza na yo toloba bana poto lelo Samantha azorépondre na question oyo mpo econcernaki bango bafille ya théâtre. Bon, oui, non répondre quoi. Oui, puis nga mo pe les étonner. Oh, ba fait théâtre ba ote kamitaka là. Mais eyokana. Eyokana partout na ba Facebook ba ocha ngo. Mais ba fait théâtre ba ote kamitaka là mais ba fait théâtre non so tout est. Ponga non ateka mutaka là te. Oh, mo na teka mutaka là nga pa na ya publier. Oh, to ba ozoti ne pena chama na publier. Donc banda lelo bo bando tel internet nini otango zokota ba fan na nga bino mo bozo yoka bande ko langa ba nyonso tout so nga na teka mutakala na vidéo bo publier. Oh oui bon naza sir na nga ba publier. Oh baninga bele baloba bongo te yo lobi bongo na lobi bongo parce que naza sir na nga ba publier nga ba tipe sango na bouche la bouche autorisée. Oh ok, merci beaucoup ezalate bon excusez-moi mukeza te que bon peut-être nde bon mesana osala elongia mutu nzoto ya mutu te ya lobi véritable po loko eza yo mais oui tant mutu oteka mutakala po mutu o osoma mutakala faut être spécialiste faut ba ke mutakala eza kingani po mutu supa koza mutakala mutu ateki mais eza lango ya yete boye ba tekelo mutakala omone elongi te mba mondi meza mutakala mutu wana non il faut mona na elongi ke wana eza mutakala kingani ba publier nga eyindi le émission baza bana bino mo boyoka ote oloba eloko mo bachel baye na monde ya théâtre bango nde bazofingisa bino ndeti na bachel wana opena basalaka ngo azwi pena caméra na ye atalisi to bafilmele yango mwana poto moko boye atindeli yo mpo na yo conseil nini ozopesa bango. nga na conseil ya kopesa bango te parce que ti baumeli na mosala yango mpo bakoma opublier bongo baumeli nango donc seke basui baconseil ebeye baoyoka te sikoyo problème ekomi conséquence corrise mieux que le conseil donc sikoyo oye te ya bango voilà to bayo conseil bango lelo mosusu te batika te mpo toconseilla trop toleka mpe na baémission trop topesa baconseil sikoyo trop tobona biso conseil conséquence ete ya bango. Ok, merci beaucoup. Tokomi na fin émission na bino. Na fin émission na bino baza bana bomisa na kolanda mingi. J'espère que tokomi na suka émission na biso Samantha obombeli bana poto nini. Film nini na nini oyo bombeli bana poto kaka ndo mesana ko sepelisa bango na mot de la fin na yo. Merci beaucoup. J'espère bana poto ne surtout bayoki ngai. Ngai Samantha na bino sans polémique. Na boya polémique. Nazara bien na baya na ngane so na kuta na théâtre. Nazara bien pe na baleki o baye na théâtre. Na bi te ke naza mikolo na bango. Na ba baleki na ndenga théâtre ndeto benga ke ba papa neti papa na ngambuta masiebe wa bimisanga na monde a pona ko Samantha mushu alelo ndenge oyo pe ko zwanga na émission zo sepela eza mbuta masiebe lolo malombo vieux flama na présenter na profiter na pesa ye ba mbote sika zali donc voilà mais na bosana ki conseil moko pona batiel basala tout babongisela biso réputation pour réputation na biso ekoma éparpillé ekoma sali c'est pas bien nga na opréféré balongwa na monde na biso bazongela kosala kitiele na bango e osala biso bien batika na biso mpenza calme toza à l'aise mobali no mpe ayebwa ke oprésente na famille na bango boye basepeli na yo donc ezala te ke okomi babengi pembeni
yango mwa mwasi ana oyebi te basi théâtre na bandumba bongo yo ya bo batongi na nsima mpo baye okomfate mobali awa bengo lisusu te tobenga telefone ekomi boye soit akangaki yango soit achange numéro c'est pas bien donc conseil nabombaki mingi mpenza yango wana mais mot de la fin na ngai nangi napesa kaka mbote na noko na ngai Jansi Mushi Nzamba Bilele babizu na esika oza grand frère na nga Pantou Masaba Kele Itomas Kele Getan Kele Blanchard Mushi Salombo napesi bino bambote esika bozali koko na nga Agnès Mushi babizu na esika ozali Sacré Kandi bravo na bosani bino te na yebite so na bosani nani on surtout na bosani vraiment à excuser ngai bandeko na nga surtout théâtre na lela bino mingi batu surtout donc talaka musala mpe to bandikala yaya depuis 2007 ti lelo moi expérience pe fo ezalaka ozomona so omoni mutu moko abetize na théâtre seka bandi na esika neka théâtre ngo pese beba nango mutu moko boya azuma kangu na yaya akotisi donc c'est ça donc bambote na batu surtout baolanda nga babizu ebele sans polémique. Voilà, là, on a un poste au Loba. Ok, merci beaucoup, Maman Samantha. Ndenge vraiment, oyambi, équipe nyonso, pe émission Bazabana, Nanda Kunayo, n'a qu'à remercier encore Dr. John Maonzo. Babi Moutabata Jerry Covetos, Baby Touton, l'élite technique. Merci encore na président Mouzombo droite. Yayo yango wana na bosa ni mpe nanga mo boye aokipe nga lisusu te azwa bato mosusu mais eza nango rien napesi oka mbote mpo oyebake ozalaka vie nanga ti lelo adrisha motometre bambote no esika ozali. Ok, merci beaucoup Bolandi Samantha ndenge alobi na mituna nyonso oyo bomitunaka oyo bosepoza baquestion j'espère que bozwi biyano na bino Darling Love alingaka bino vraiment mingi bino nyonso bosutenaka émission Bazabana partout Londres Paris États-Unis d'Amérique nayebi ke nga na standard botalinga na Congo alobi botalinga susu na Afrika telema mbote na yo mon boss mon patron yo nabengaka o papa gentil yo za te lokola ba oya bango kuna ngala super ngala 9 lumière to sukaka wana te dans l'île vraiment à côté ake kolia et pas ya bino o bolinga mingi Samantha Dance.